Ngana za soda DSP libindi moko. Ya combien so soda DSP nini? Ngana za soda DSP libindi moko. Mukolo makama manike o. Landi japonais mtabanda yo. O te manike ay longilo kwa bombe. Andeni. Muni bombe to ko boyal daza. Moi si to vrai. Azala balè vrai. Est-ce que ko zo Non, moi je suis marié. Akende o sapena marié bon ba tilo mo sabongo. Moi ça munoko lokwa nini o, moi munoko nai. Munoko nesa kwa moni toilette ya kala to no kota kala ya ku direct. Njori tsani pesa mo kisi njora bese kwani. Aseni. Babe ndonga kufa me kisi njora sobola manike. Yakata manike sukite. Mais babala ka éteint. Mais ça normal to kota kwani. Manike babala éteint. Ekiba ebo mo neni moi sur babalite. Ala nda kumbala kufimba kati suki. Pako boti to vanyo sika moko. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Congolais. Qui si njora face au la manike. Manike alobi bo salelo. Parce que njora tata moi si abana manike. Na sengi na Faustin. Aluka mettre bien wa bolisanga toujours. Babeta kiyoti. Pour ka soka mettre na eso remix alors que les babeta kiyo avec omeka otanga komona allo nakanga be 50 catch otanga komona ete yo lukela so ba problème catch nakanga to aller dans l'aéroport ti Guinée yo namona wala laki ba ocha mpepe boye ezeki yote bino hein alobi cité alobi sibino manike alobi sine mutu moko pété le triplex triplex nande il y a plafond eh yem tabia za vrai alors rapport vous dire quoi alors bien za vrai chéri vrai chérani vrai chéri ba la balèvre qui vrai chéri ba marina 2000 fois eloko so ça mutima passe ndeni ko fa ko lila bako fusa mutima passe ala beso kama pe ba mission na wana po ba mission na biso ba la na kata quartier na te ba mitima be ya ndeni bali ko bota te ba bali ko bota te na ndenge ni ba roza neni mission mo asali vocal ya kitoko ayebi pe kitoko po che na clip oni ngo chaidi o tita mso flair mo bo. Et c'est ça malam. Misa vivant la kata ya. Mais ils ont stratégie en ndenge na ndenge. Musique ça bon modi. Excusez na kachote. Musique ça bon modi. Kimtia malamu ko fele muda. Oh asala kala ngo. Ba avion, ba voyage. Ba voyage. Ba wanga na ngo peti. Ta confiner nga sala be excusez-moi ça tande nga sala e kachaka. Ta e kachaka ta ko fa sala ngala tande ngini. Ndenge moko. Ba tande ngini moko. So confie pas lingine ni ba musicien mususu na pese simplement ko fa ngini ni. Ba musicien pe ba sala ndenge nini. Ba la ta ka pe ndenge moko pe ya mo asali musicien na ye afuli musicien Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Samedi 28 novembre 2023, vous êtes nombreux à nous suivre avec cette émission Congo Esengo officiel TV. Lelo na ena ba koyamba bande wona biso ya quartier latin obino morobo yebi bana Congo bana mikil mobimba partout dans le monde. Vous nous suivez dans cette chaîne Congo Esengo officiel TV. Na koyamba ndeko Niamakor oyo aza moko ya molobeli ya quartier latin. Bonjour Niamakor. Bonjour Congo Esengo. Yannick Bongondo. Yannick Bongondo. Bienvenue. Qui fait un service, ouais, ça va. Bonne santé. C'était Kitoko, par la grâce de quoi t'as pour la main de Boloting. En mode de bien. Maramec est bien. Kitoko, vraiment ma grâce. Quartier l'antenne Kitoko. Kitoko, il y a Bolobakou tout le temps. T'as un homme qui va veste, penero, donc il fait du bénéfice, ça va quoi. Yonde Mtubabe, taki na aéroport. Au Bossel. Eza yote. Na mone mtu mwalala ki azolela. Non, tu as oublié. Bana Congo, bana Kinshasa, toza ebele ya Bolanda. Yannick. Na mupanzi na nga pe toza na landry japonais moko ya molobeli mais ye moko a se présenter. Comment ni olinga komibita? En tout cas, voilà, on a bonjour à toi. Bonjour. Na pesi ba tutu balinga landry japonais soda DSP libindi moko. Donc on a soda DSP. Donc soda Koffi Olomide na pesi na ba tutu balinga ngambo tato sengomi to mona ni sous samedi à le 28 janvier boye eza lokumu nzambe. Et on a profité na pesi passer Salem Mwanda. Motato na pesi passer Johnny Moponzi.
matonge na inja wana mbota to pe na petit sko ndoi ya nzambe nzamba miziki na Koffi Olomide Double King nzambe ah bon nzamba miziki mais Dieu le père est-ce qu'on dit le fils Koffi Olomide nzambe nzambe zara moko te nzamba za o akela biso ne tovandi yende papa siko na makama miziki siko o ataba ange o apanza ba ange bayembela nzambe o alakisa miziki ezala partout o miziki koma bo ezani siko Koffi Olomide. Ah bon? C'est que Satan a pris la musique en Azalaka. Bah Satan peut pas aller. Satan est en détinane. Satan. Satan goes à bien détingaï. Ah, il y a un mot qui goes à Satan. Pour l'instant, il y a un Nzambe. Ah, il y a un Nzambe pour Nzamba délivrer. Donc Satan, Nzambe m'a kabola pour Baba Mabele, m'a dit Satan. Bash Gabriel, Bash Michael. Bash de la mort. Yes, on a vu sur Zanai. Ah bon? Nyamakor, mais yo y a un quartier la terre en lenga idéologie qui wenge. Hein? Quartier la thèse est mambo, quartier la thèse est la place. Oui, non, bazande. You na ki wenge na. You na ki wenge na quartier la terre. Donc Philippe na ki wenge ngo bazande ni expliquer quoi. Na landi image mongo au fingi l'autre là. Mais to bana wana te. To bana. Te. Na ko lo bango te ba te bele ba za ba wala na. Nga na ko lo ba mara mwana te. Ezaki ba propos na yo. Ezaki ba propos na yo. Ah, mais nga na yebi quartier la te na mambo te. Mami. Quartier la te como leko como ko finga. Ofinga oyo mo yebe ofinga ki wana ye comme ya so soda de espèce nini ngana za soda de espèce libindi moko bonga la bêtise on a bêtise président mon buta bana ko le bon na parade même na le discours général partout dans le monde français bato américain bato là bon je tuna ka wana mabuto aliko na banini o te libindi moko soda de espèce ela kisi nini parce que teza boiza donc c'est que parce que vraiment longo la mobile moko very ouais. Bon, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Mais tout est dans l'isolo, actualité, acté. Et le nom polémique est Simbada. Il y a pas de polémique. Non, il y a pas de question. Merci la confiance. Merci beaucoup. Nego, tout est dans l'isolo à légende. Mais non, mon Dieu, légende est bêta penzata. Ah, neto bana mona ba monde rap na ndenge bimaki to mona ba album ba V12 et tout mais les gens non on dirait moi malili non les gens ils a meilleur album les albums ils a titré na ba titre belé premièrement le boss ya mboka Double King à la 5 na nous 14 titres toi na Mbembe toi na femme toi na Ngwenye toi na Porte Rouge tout ça na Samuel Eto'o tout ça sur le ministère public il y a un moment un peu bien la carte bah doit fumter bachila mouina mettre Zephyr donc Samuel Eto'o Biberon donc Baptiste vraiment ébélé la carte donc fanatique on a venu terre ko moko na bi que avant 2 jours là ba so sur le comme sous on rappelle que Prince GA33 Cindy Leker. Mais constant oui, vas-y. Parce que bête le comme ba forme ya ba kachaka de nabi que on a venu les gars Foster pour niveau GA Royemba et aux dégâts. OK. D'abord on soit vangu à la légende parce que les gens qui au magasin. OK. Donc tu as bien basé dans les gens de l'Inde japonais. L'Inde japonais. Na ça comment on a porté pour la Cindy Leker. Il y a honorable. Zela to robeta to zina place wana ngana nabi to zina place wana okomi porte parole à Cindy Leker ya tikali ya vie ya tikali soda vie yo konta mais mais na sali c'est comme si un album na légende na Cindy Leker a invité et en tout cas merci beaucoup na Koffi Olomide musala Koffi Olomide zo sala disque les gens les a disque beti makasi Koffi Olomide yembi kitoko abeti makati bato ba comprendre le romo boy na Congo awa to kompela ba mitema be ba komito na ba DJ na ba réalisateur moi bo sali ba promotion na bi bo sala boy même bato ba sala na ndenge mususu mais disque les gens en tout cas merci beaucoup na Koffi Olomide to beti kitoko ba générique kitoko ma rambote so kena kitoko pena ebiso formation na pesa yo disque malamba ba ngona ba contrat ndeza ba to so ke beta na to ke beta na Stade de France toujours une arena pardon bobeta Stade de France
Ça défense. 2024. Ça défense. Ouais, rabeta na fali. Wana babeta te wana zayi festival. Wana zayi festival. Mais ba prestaka. Aka wana ba mise bele ba konta. Ba concert ba 2 minutes. Wa ba 2 minutes yo macho kicho matite. Ba beta te. Te wana za 2 minutes, wana za concert, wana za festival. Wana karaoke. Karaoke ba bengi sibinu ne zanga wa festival. Wana showbiz karaoke. Lundi tu sérieux bobeta en Stade de France. Au sérieux na so biso ka ko to ko. Yo était mon coach avec na RTL. En 2024. En 2024. Donné tout ça to beta na kata to beta. 2023 to beta to beta ben na New Arena. Donc en tout cas dans ça va moni formation na pesa na kata les jeunes disque na binzembo na biso na ndeti nini biberon taka Michel Roi Nazar asengi kofelo midi ba beta na remix nango sezo la sanzembo ça kitoko en tout cas disque sur les jeunes de kitoko 14 titres on a eza disque biso to beta disque teke o ba tuka ba yoka kaka o ba yoki rumba moko boye ba yoki na ba ka boeleki nango te biso to ba pena beso bena ki ba yoka rumba ya kwa ndeti ke ba puchandi ba yoka baikataka bayoka babu bayoka ba pomme verte bayoka ba nini yango biso siko ba yoka nde les jeunes ezana neti banzembo lokwa ba Samuel Eto'o banzembo lokwa ba Tibola banzembo ezebele bengwenya banzembo ezebele wana batu bayoka musala okofelo mida sali likambo zo lobo eza yoko muto tuna te ba fina ngalo kwa neti ba okiki ngombe RTL mani batuna nga likambo oyo babuno lubika mbonga papa baolo ba likambo au moins le aomela munoko awoye ma même panze mona bango oh ntimbo kitoko yembo na motema dipanda na yemba ngwene ngwene akoyemba omoni na kasiriti motema pembo yo ya farine isalelanga gâteau ya bonheur ngamo bébé na sala ndenge nini yango na leki kitoko na 18% et bongo yo fleur avec et fruits ba épices précieuses na yo mienne. Vous comprenez? Ils étaient belés dans mon tour. Ils étaient belés. Samuel Eto'o yokanga. Référence Sukani. Yasuka o référence Sukana o. Yo Samuel Eto'o. Yo Yannick Bongondo. Samuel Eto'o. Ça donc disque ça qui toko na yango na ebisayo disque na biso les jeunes ça qui toko. En tout cas merci beaucoup na bato bazo continuer ko disque ya des jeunes. Les jeunes ngana solo bezalo kwa neni omoni tomate na pipi balata rafarez moko. Mais différence c'est ça na reçoit. Mais ça la tomate beta té. Yango na tete ezo beta té na ndenge. Ezo beta té, ezo beta na biso les jeunes ezo beta yone na bo yone na mari. Na retourne dans nos questions. Une question. Bon mon album est Bimi non? Ouais. Légende de Bimi. Oui ouais. C'est la première. Première. Après côté internet yango fo ya ngane minga c'est là mais nazala bino awa tuna nde minga na tuna awa yote voilà ba l'andré japonais l'album est Bimi les gens des en terrain merci Hollande formule 7 tenga na muta ba 7 ozoka to si sa mali mais mo to ke ne moko mo ngana za muta ba 7 te po aninga na muta banganga te to sambela to biso sambela to biso to ba to ke babuda to makambo ke disque les gens des disques danser bino a Foulami grâce à Kofi Olomide. Non, je parle de Fali. Oh, on a pris des Stone. Yo, moi na musala, moi na te, faut bien préciser. Landry. Toke malem. Formule 7. C'est quoi ça? Ils obéissent à ma collègue légende. Te, yango la nasi sila. Yo ko na ebisa yo. Yo na ebiso ke pipi na tomate balata ra Varese moko. Varese moko za ndenge nini. Pipi les la pipi la vert, toi pe la tomate à vert. Toi la pipi la rouge, toi pe la tomate à rouge. Mais ce que différence dans les na munoko reçoit au moni ko soit au tam solo mona moni pilipili pilipili saraneni et suna o mutu mama ko tsoa mutamene mai sene sina et ko ba disque o solo bana et ba disque ba 2 jours 3 jours sina ngokei mais les jeunes les disque o l'équipe ba disque to bimi na monde entier ngazo ba pona Congo te na ba disque to bimi na monde entier les jeunes les kiango à part ça sur disque ni lo formule c'était beta partout Landry et je beta partout wa Nangola na utota na to monde papa biso so beta na uti Brazzaville na sali même les jeunes était légende légende ezobetama mais yango na bi album mususu ezo ebimi ndeti oya fali pupa bon oya papa chéri bin adam nini komo na ngoni ba de match la tenga la beta balete ngala basketter père ngala za basketter bal de match ngala muta balete c'est là bata ba bari foot bongo seni c'est là ngala basketter nyama encore disque bana depuis bimi na remarqué ezobeta mingi na panneau publicitaire mais na ba fait pendant boye et vite arrêté la panneau publicitaire mais on pensait que ça va répondre ya mwana ça la courtoisie ba bani courtoisie télévisée tout répondre courtois donc à l'aise et bon nzemba moi na bino c'est Léo nani Hollande yango c'est Léo Scram
Voilà. Disque. Ya Seleo. Kombe. Générique à Seleo. Ah, générique. Et Bundama Mouké. Petit à petit, ya. Ah. Bon, qui fallait pour handicap lobby na ba Messi na ba Samuel Eto'o. Fallait azo quand même que ça les lots au mongo oyo papa na yatikala au salate. Ah, ben oui. Kofi Olomide ta moi ba George Weah. Na ba George Weah. Ah, mais oh mam fallait au salami. Si on a le noté. Kofi Olomide ta moi la George Weah. Waka oh George Weah nzamba football. Ah, bon ce que vous voyez maman muka ya papa sala ba mbele. Ba Pelé Mongo. Ba Pelé. Bongo. Et Pelé. Pelé Mongo. Pelé nanou, te Pelé abiso. Pelé joueur, oui, je vois. Pelé joueur, wa Mongo Pelé. Azana Kofi. Azana Kofi. Kamada Kofi Olomide. Oh maintenant ils sont vérité. Oh mon ngote. Mais le lot au mon a fallu na ba Samuel Eto'o na ba Kipembe na ba Mati. Yango na ebisio. Image c'est la Pe mana puto leki na balo. Pas puto leki bango. Te sego yib mamba balé. Yo kana beti la yo. Na beti. Nyamako excusez. Nyamako excusez-moi pardon. Et le mon na ebisio misu boko comprendre le romo boy. Ba misu baza na relation ndenge ni camarade misu ko balo ke etika na fête ya ni ya président. Neto zabo vous avez la relation neti biso za David Mangaya zali avec na biso ako banga ki landi japonais ki tika ngana la présidence tokepe toki honorable Taylor Lubanda on comprend tokepe bongo ma muso za ngo relation kaka relation ndeni masa mo ko za pa memi yo neti kaka neti mukala mo ketika yi eza ngo normal eza ngo loko mo te so wangi la tambola e bongo ela ngo problème ite eza ngo ka danser te suka ezalaka nini omoni biso bamisie congolais nde toalaka ate omoni fierté quartier la te moni oto asalaka yango azosala fierté ya Congo te ya bana na ye na mafamille na ye na makambo na ye eza ya biso te na bana na ye na makambo na ye na libota na ye na Congo sa fierté te bongo ekoti ani ekoti mbongo nini na Congo etongo nini ekoti ya misé te asala makambo yebana te ah papa te asala makambo mutu azoko asa fierté na mboka akotsa eloko pe na mboka koti makambo na mboka na ye nyama kor na moni isusu boyeli biso actualité est-ce que makambo bino boye nango telo disque d'or makambo oyo eza ngo ya kala otango za journaliste yango na disque d'or yango na tuina mchango bia boye na makoke ba koto tia papa kana sabu amona yango azuma ngo bien oh nino yeli biso disque d'or to yeli yango na snap oh papa mutapesa position en journée première fois banesa mala ba orchestre baka be ba porte-parole disque d'or ba président et ça na ba leader musuna Congo ma disque d'or ma wazo tshana ndako ba tshaka moi bronze likolo apesa akochona na mise na chambre ezaka nde mona ofali azwaki eza différent différence na ngeza homme d'apesa za siko papa comment ça Kolo compagnie mais c'est Snap on va petit forcer de payer moi pour mais Snap il est déjà mort et bon Odika il est mort depuis 2010 et bon ofali azwaki mona kasi Snap mona kasi Snap mais fallait azwika ya kala mine o eza 2008 ça date na bien disque d'or oyo ndazongo mtali bosso na monde c'est Bob Marley après Michael Jackson ya misa to Kofi Olomide ah bon to vérifier oh c'est original français ako ça va kinwa kio yim mtali bosso zongo certifié na Snap et donc yebo même français mon certifié yango so bomai yana tselo français mon certifié et bimi na mon certificat vous comprenez mais na moni eza certifié na Snap le 30 novembre 2008 Kofi Olomide 2008 disque d'or Kofi Olomide Kofi 2008 l'artiste africaine de la décennie siko bino bino bozi le plus est-ce que bango soki pe ba boyi yango l'artiste congolais le plus titré de tout le temps non comme on va mobutu kongwende wazabanga venu de tout le temps mais bango pe ba boya yango banani bino boya biso do boya pe ba boya yango biso japonais comme da général parce que peut-être maréchal biso boya raté peut-être bima biso boya raté to boya kaloka mutu te to boya bino ke disque d'or na biso mutapesa ngo za papa o epesa mina mwana eza différent en plus mwana kasi mwana te mais mwana kasi batikela compagnie donc aboma de la compagnie comme depuis 2010 il est mort depuis 2010 vous disque d'or yango ba Snap tout bozo monde ba mikolo za lokuta eza ba fabrication locale ya bidon des solo original d'origine PO eza ndenge ba ba boya o eza ndenge sana excuser nyamako excuser PO kana bisayo merci eza original ndenge nini pe série o Kofi Olomide so ki disque d'or bote ka ba CD
osikuza différent na ndenge nini oyo komo kosa ya YouTube do eza lokuta banda kala na 2008 ti oyo zon kaka yango to yo lakisa yango depuis 2023 nombre d'exemplaires s'il vous plaît nombre d'exemplaires il y a cassette nombre de cassette ouais c'est du vrai mais problème ça te baninga pe o bazwaki te baninga o pe bazwaki Nzambe Jésus Seigneur yango na bisa osomwali na biso ke ba fait pour no lubika mbonga papa ba mo docteur de Kana ya ba mo nyango ngwana ba shiko lubanda bon toke mazango lola répétition na Saint James yango yo mo nyango toke chango likolo etage lelo ya makor tokitana mwa muke tokitana bon toza monter na lina na tuna nanu question mwa muke uzowela nini yango na manike nani manike mukolo makama manike landi japonais mtabanda yango landi japonais problème ni na manike yenda la base ya makamboto faut tout nengo manike alobi si sindi landi japana sindi anga ni aloba ne logote ya kolo bisaide te o même ambassade dans le bela yo yende ko na TV na média sincèrement ça date tande mère boaka miyoka litama yoka tentira jaune yo ne porte-parole na ya privé sigo yo porte-parole nene nzoti na pas landré te na eso maman ni parce que maman ni landé japonais jour mona mani ko la nzala ntame mai shipota ko na mani landé japonais te bana mani ke ba bien te bana mani ke ba mona mani ke siko fele midege auto zo abambo na sila yoka de sila kala nanu te sila de kala bazana nyongo mo problème de famille mais prince babia ape mwana binoti te oui aza mwana pauvre mwana collaborateur na bino collègue na bino Kisinjora abenga eta babesi kwa Kisinjora tsani pesa mo Kisinjora bese kwani aseni babe ndonga kufa me Kisinjora sokola manike yakata manike sukite mais babala ka eta mais ça non bakota kwani manike babala eta ekiba ebongo neni mwasi babaliti ala nda kumbala kufimba kati suki pako bochi to vanye sika moko nous sommes des Bantous nous sommes des Congolais Kisinjora fa sokola manike manike alobi bo sale lo parce que nzora tata mwasi ya bana manike bongo mutu na lobi ya manike abi o sale lo na beto li solo na beto li solo mo li solo mwana ntemi ana lobani libodi ya bongo ana lobani elo gote o nini gote suka nini ba puissant liboma mais yo pe donc makambo na to lobango gote manike ay longilo kwa bombe Nandeni. Muni bon toko boya daza. Moi si to vrai. Azala ba vrai. Est-ce que ko zo Non, moi je suis marié. Akende o sapena marié bon ba tilo moi sa bongo. Moi ça munoko loko nini o moi munoko nai. Munoko nesa ko moni toilette ya kala to no kota kala ya coup direct. O moni be monsieur uti na morgue. Il y a un connu. Et bien connu à morgue. O be ba occupé. So bi na morgue ba yo lu ko so ba bi misama yo ke kunda. Moi ne silika. De tsara we. Manike alobi sibino alobi site alobi sibino alobi sine mutu moko pété le triplex nandeni il y a plafond yem tabi aza vrai alors rapport tu veux dire quoi alobi aza vrai chéri vrai chéri ba ba lèvre qui vrai chéri ba marina 2000 fois te akoza niveau bongo te o bolo ba ndeni ye guna ya 2000 fois apentaka na solo abota bana drogue apentaka na solo ebi te biso émission pa na biso ba biloko na limbisa te zanga la biso po ni ya koma siko bonga pentana zo et non mon alinga na tuna omoni yi aza porte-parole ya honorable Cindy Leker na merci vraiment la confiance nanga na tuna la japonais Koffi Olomide aza légende Koffi Olomide mais nini na ko mi kotsa na ba biloko ba CCC ndeti lisola ba koko oyo ne Ranson abimisa ngia mama kanda amisa ba koko ebele ba bina filé les autres baka ba koko na été te lo tozolo ba Koffi Olomide pas déclarer ma bête et ça qui en tout cas ba Koffi Olomide sale lo comme alarme point nini ba tumisu ba comprendre ngo et ça ba koko Koffi Olomide et ça ba koko oteke ya oya yemo ko robota na bana o ya ba di ya banani ote et ça lo Koffi Olomide nga aider a lobeli ba misenyo surtout aye yoko tolobi kaka yo lobi kutu mama Noël mais nga na ko betelo siko Papa Wemba. Moni Papa Wemba. Abota Kesser. Kesser abota banani. Bazoebela. Basampayo. Baronadino. Wazana biso. Ana ni koko anani. Koko Papa Wemba. Siko Koffi Olomide pazo lingani na valeur na yene nga za Koffi. Ba musicien obele Koffi Olomide sala. C'est que so na tio mwa mungu na mai na munoko.
c'est que Wera son enfant. Te fait nani. Mais mutana ba koko le wa Wera zata. Kezata musu mutabota ki afa. Bana naende babota ki bien. Bana naende babota baboti bana baboti bola afa. Bana basali fi makasi. Basali fi makasi baboti boti bana. Basali trop basali bele on babota bota. Mais yé azo réclamer pena ba koko azo réclamer. Siko yango kofi mi de lo réclamer yango lo azo lo ba. Alors bien en posa ba koko. Ba koko na ndeni tala kofi ba musicien o asana bango. Ba soleil bazali. Biso lobelo kese mon côté. To lobeli pe mutu moko pété. Ba soleil bazali ba Montana bazali ba Gibson bazali ba Deobondo ba Eric Tuti ba nani ba Moropela ba Somono ba de Jordan Kusa ba Michel ala netika desi na bota koko nan ngala bota nga pesa de kofi de koko merveille merveille mwana nga ame bolongo la komba rambo ndeni mwana nga ite mwana nga ndenge ni amwana nga musala ndako sala metonga kele yake ngunda ngona longola ke kombo wana merveille rambo koko na yo mwana nga ite ah bon mwana nga mna bota continue na yango na kofi mda solo la ndenge alobi na ndenge mabete alobi pe ndenge azo aider ba musicien o baza partout ba musicien na ye alobi ka musicien moko ti yango moni ke ba wangila nde ba welisi mais alobi li musicien ka moko ti ba musicien nyonso to atobeta guidar na quartier la te atobeta lokole atobeta mbunda atosala kanini atozani faut bota pe mwana moko opesa pe lokumu Koffi Olomide ke mwana mwa sala bima pa Koffi baneni tamsu masa mususu akoza na beso pa yimba na Koffi Olomide abengi tamsu bonjour papa Koko ngai mwana na bimu na sala vocal kingani bo menga na websa bino Koko na emoko ndeti nani alongwaka na epa fali mikolo za na yemoko yo ebi kabuya te nani kabuya asala misiki sute si avana poto bo wana toluka bakoka bongo te so bakoka ndenge ni ndeti mo bakoka loka babina file Koko ya Wera omene ko babina file te wana wa Noel omoni babina file Koko ya Wera omoni babina file abina bo profiter ndeti omoni te ndeti ba omoni babina file baza ba tonde ni ye aza musicien ndeni akenda rapoto ayaka ye moko asui mapango na ndenge na ye asali be Koko momo na kaso pesa pe le kumba to azo yoka ye c'est ça la bino mutema pasi mais bon eloko so esa mutema pasi ndeni ko fa ko lila bakoko fusa mutima pasala beso ke mo pe ba musicien na wana po ba musicien na biso ba la na kata quartier na te ba mitima be ya ndenge ni bali ko bota te bali ko bota te na ndenge ni bakoza neni musicien mo asali vocal ya kitoko ayebi pe kitoko po che na clip oni ngo cha ete o chita mso flair mo bo et c'est ça malam misa vivant na kata ya mais eza stratégie ndenge na te musique sa bo modi excusez na kachote musique sa bo modi kimtia malamu Koffi Olomide o asala lango ba avion ba voyage ba wanga na ngo pete ta Koffi ninga sala be excusez-moi ça ta ninga sala ekachaka ta ekachaka ta Koffi sala ngala ta ndenge ni nemo ba ta ndenge moko so Koffi pa lingine ni ba musicien mususu na pese simplement Koffi ni nini ba musicien pe ba sala ndenge nini ba la ta ka pe ndenge moko pe amwa sali musicien na ye afuli musicien te na pese su simplement mususu ke yo momo na ke ba to ba comprendre nga ba comprendre mamla loba ta la jour héritier wata na pesi boss life mbote sikaza héritier wata tonga beta ki martyr mwana Wera tonga beta ki martyr tonga héritier ayembi tonga kina changer bilamba tike ba ne ba yemba ba musicien na ye mais tala sikoyo bato misusu to babeteki ba martyr wana to ba yembaki bateki banani ba yemba azuni rappeur mo mususu asa tieni wana mais pour ne confula musicien na mo ti pas na pas bima sala non na stade de martyr ba musicien mais yo be ba fula ba musicien Koffi akala wana ki bango nyonso bazalaki wana bengse bandeko na ye te wana musicien sama musicien Koffi te wana musicien Koffi te modogo wana musicien Koffi te bongo ye moko di cap misa Koffi bon ça misa Koffi te bon ko pas ba la misala ya kala yango to lukande wana ba ko mala Koffi auto tanga tout à l'heure ekachaka yango na bikasona makamba kama ba ba musicien na biso mais musicien Koffi sandeni musicien Koffi sa yo kana betela yo musicien Koffi sa lwa omba musicien Koffi JR to musicien Koffi wana folo balanga ndeni bana misala ya Koffi o ba sindi le cœur musicien Koffi honorable musicien Koffi landi japonais soda Koffi souza wana te déjà wa mutu mita Koffi soute okomi moi au moins na musala Koffi akala et bon de picho moi musala Koffi akala okomi musicien Koffi tala sikoyo na lobia tala siko niveau de picho asala ngo la pesi de picho mbote za na ndinga savani charisme de picho akala ngo mais pour na komisa sote moi na mo pesa la charisme le kwa ndeti papa confort isa fierté na épée abotate mais abotate
Ya on fuma bato beba qu'il est pas dorté 2 semaines. Ce qu'on fait à On est dorté 2 semaines. Faire à Zapana n'est pas. Faire moi na biso. Moi na biso. Moi na quartier la terre. Samedi. Sam yaza mise de ceci là zaina na quartier la terre makamo. Faire à moi na bino. Samedi aza moi na musana bino. Faire moi na tilelo. Or Sam masala makambu ko ka faire na. Et asala makamebele te asalani. Elo ni asala. Frère. Asalani na pesa disque d'or. Asani vocal ni asasa so ba vocal faire asala nzembo na quartier la terre. Et bon fallait pesa bino disque d'or te. Te logo te. 2008 oh fallait azarate. Et voilà ça qui voilà mamba sindi lesquels. Oh lesquels. Honorable. Mutaliki ba wala tuna yemba. Honorable. Sero na banani nani ba. Mutana mutazala. Ba Jesak bazalaka. Mutana pasala. Na ba J3. Na ba J3. J3. Obo wanga naka. Tu wanga na yawa. Le bo mo ndimai. Oh, ba wanga na yawa. Bo mo boya e. Bo mo ndime lelo. Wanga na yawa. Ah, ça va, merci. Si on a biso ke ba ba pesa loko neti ngo ba sama salani. Attention mo combien l'intime. Yebsanga nzembo sa mesala succès. Kofi mutafula. Yo motolo bako samela ka moboko limo. Okoko. Obo sanyango. Bongo ferry. Bongo ferry. C'est tika sala ça c'est denje mo na quartier la tête toi. Ah, ferry moi na biso héritier pe mikolo moi na biso. Héritier. Moi na biso. Héritier. Héritier moi na we. Te bolu ke problème na we raté. Et là confirmé. Te bolu ke problème na we raté. Fabrigas. Héritier. Mais pas na we raté. C'est là la bête le solo. Et pas papa chéri boka. C'est là ma solo là. C'est là par le bokanga mabana wo bana na yo bana wera héritier s'il te plaît au moniteur ouvert tu ne wenge kabwani ta nani tant wenge kabwani ve nani OK akenaka komona ve kwata ko na manya pale asi vie non ngana ke no tika na muziki ba masana nga balinga te wana vie na mbujima yiwana abeta kantone kaki abika wa mbujima chibabo yesko otone tsika siko felo midege non nenge zabo ina minute yo no ke tange page na se mbese de tazi no ke tika muziki kwata ko de c'était comme mekati so meki simbati yasi asi vie na mbo vie wankovia nasani vie c'est no peso $2000 au so instrument zoba petona ba ferry zoba nani chabango wana c'est ben instrument ou era banana ouais nazo stilisa OK chabango tona répétition chaque rep avant rep monaranga wana les vieux Koffi Olomide à l'époque vous comprenez ndo monaka yango mwana nyoso le ngwa maison mère avant ça l'orchestre na yaki na quartier là parce que quartier là déjà pareil maison mère. Ah bon maintenant fungolo la tira solo. Ah bon ça n'a pas aucun message ça polémique penga na baxelo mobo ngala baxelo mobo mon héritier a copiera min Koffi Olomide héritier akabalo kwa Koffi oh oui vite ngala telle bien na mboko bakaba fort batwanga ngana ibambo est-ce que on a vu ça au mon héritier so coûter la podium afunga ngwa poshi apesi mbongo et alors azora comportement ya papa chéri pas ça la biloko toi no tike le gite disque d'or on a parlé wana mambakala wana papa chéri pas ça la biloko mais nini bokanga mikana bana côté awera we bon pas jibe ba mignon Abraham bazati tu es maman la te papa hein nani mignon Abraham le matin qui fait chai te promesse ate azape kaka azape mwana papa chéri mais nini biloka maison mais ba Fabrigas ba héritier wata ba bina filet tout wala masa mignon Abraham na pese mboti wala masa biboya ndeti mikolo ebi le ka formateur oui ranson tele ka formateur cappuccino le boga et quand formateur tu visé de Cercy point de la Cercy cappuccino le boga formateur azara na pese mboti de cappuccino le boga formateur et formateur tanga komoni non oh yo bosani de la forme et si outa kuna bonga formanga soki yo obo sala na nyama ko na maison mère nyama ko au voyageur à la maison mère ta formanga za mamsu ko héritier watanabe bo héritier formateur is ransom formanga yo mo boya père ondi mamwana pepa na batu ka ne bino kaka bana batu bino kaka bana batu ba pare na bango dans ce qui dans laquelle maman bego zo bango ça paraît il y a pas que c'est tout moi donc bana toi bimagona bazo diplôme na ndaka Koffi merci beaucoup boza et belé boteli biso et belé partout dans le monde na pesi honorable Jancy Luonda c'est pourquoi ça Jancy honorable la biso honorable Jancy Luonda bena Jancy Luonda Jancy Luonda
Bopesa Napesi Mbote to Beni Pasteur Fimpa Clovis Mbote. Pasteur Fimpa Clovis. Bon fait na biso aéroport. Bon fait na biso aéroport wana côté. Fait ça na couleur na go passe on a vraiment. Zakari linga mama banga. Veneza Mundu Zakari. Maroc na boy ata to ba vie claire boy vers la lettre. Zakari na pesi Mbote. Oui biso to fa ava kundisanga. Ava ba beta nga loba bien. Loba bien. Pesa ngelo mo wana singa kila na Guinée. Mais na sengi mikolo. Na sengi na Faustin. Aluka mettre bien wa kundisanga toujours. Babeta kiyot. Pour ka soka mettre na eso remix alors que les Babeta kiyo avec omega otanga ko. Nakanga be sengande catch ko. Otanga komo na ete yo luka so ba problème. Be sengande na pesio bambote ba popo wana eza ya ye. Yeka catch nakanga yi to aller dans l'aéroport. Ti Guinée. Yo na mona ko laki. Ba ocha mpepe boy. Ezeki yote te wala akwera la ni singanini ya nini singanini wala makte singanini te za singanini mte kwesa ki singanini ya ba barrière ne ba tane report na fait Zakari mte bien bon na bien tunangani nini muni nyama kora ngambe pena na mwe ba opeta yo makte zo na bunda ngambe lo kwa yo boy makte zo na bunda esenga ma fraîche ba popola e muna la kala sesko ba popola nga do fraîche on appelle si Beni pour la Beni le Kasso. Wana petit na nga. Beni le Kasso. On appelle si Beni le Kasso Mbota trop. To benga na journaliste na plateau to sikata biso moko na bité quoi. En tout cas, tes problèmes exacts na otika bien. Des potes aussi Sarah Ranyama pour aussi ça ba tout malingaka. Ba tout pesa na numéro na ba tout mingi. Ba tout malingaka quartier la terre, ba tout malingaka quartier la terre de na rep na Oshwe. On répéter le na Oshwe mais ko répéter son kito to préparer ba concert na biso ke Taliban na mboka. Donc pour le reçu qui Sarah numéro na bureau za 085 25 20 Willy Moucheni partout à quartier la terre Willy Moucheni o tient disque d'or bon bien pour amour la tête disque d'or donc on peut citer la vision Willy Moucheni Mbota trop numéro na ngeza 085 25 21 961 na pesika liboso mai si mama is 44 mai Océa Diallo Mbota trop na pesika Pablo King les gars déclarant la PMO va déclarer ba paquet bon ba avion ba char de combat avion fusée nini donc pour le reçu Saraka la pesi sumbo te to na yemo ko vina Bruno Lubika Nyamako vina nga Bruno Lubika mbonga popo donc ta dekana eza ndenga mabete mutoto zane pembeni ya tabela wa liboma bozo matemo ba symptôme ndambo eza la belati bozo mona ba symptôme la bela si ménage eza danser te eza kwa mutabeli stoma stoma ko bela ope ko so mwana mai wana obelisa bino nana mwana te na tangi kumba mundu te neti nani mwana mai wana obelisa bino Wangila en tout cas je vous présente un disque d'or ce soir c'est le 7e Matonga confirmé sous le fait les mains félicitations Yanga bébé on va nangaye tita la témission boye mama donc vena nga na biso ogiki ngombe RTL Mani vena biso ogiki ngombe RTL Mani vena nga Dota Dekana Nyamakor merci beaucoup na Congo bon week-end merci Nyamakor merci à vous aussi en tout cas Palin Oyo Congo esengo eza Palin na bino bande na senga bino vous s'abonner massivement. Oui, ça bande on a besoin de sur quartier latin. Mais mission na bino de s'abonner. Eh biso ou de kiko kitoko. Ko banga noté. Biso la so Monica elongi ya mutima we la maman. Ça, kofi. Ya solo hein. Ça. Ya na profiter na pesika rafi na na kati aéroport wana o asimi aéroport. So raye ba ba mona ki mutamu da saka mona. C'est la couleur nini ya vena nga sac na pese mbota to. Na go pass. Na pese vena biso na mbota to ya boga. Ya nini? Obinga benga wena. Nani? Un bon tonton. Un bon tonton. Pour chez un dollar. Merci. À cause de lui, on a cassé les plateaux, tu vois. Merci. Bonne année. Bonne année, caméraman Abisso. Joyeux anniversaire. Ridi Bonteke. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Grand menuisier. Invitation en carton.
bango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mokolo fait tilata mabe maison Given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison Given balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas